Ingeta, 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 la famille, Bokota, 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 Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na ya moto moto, kolala kolamuka na makambo, affaire sur affaire, dossier sur dossier. Bolimbi sinanu na bande konyonso o ba olandaka biso, breaking news na biso ezolo bakuna affaire kaba sele wampanga. Bandeko nanga tozoya na affaire wana te, tozoya pe na dossier wana te, eza kaka ke nazalaki na tante ya kokota ya kovanda na plateau na sala émission na plateau. Naiki kozwa ka video oyo na salela deja yango kaka na ekotia maloba. Mosusu bo comprena kanga. S'il vous plaît, ezala te ke nobo bandutu nanga sikoyo mama Étoiline awa na titre lobi makambo ya pasteur Mike Kalambai kuna lisusu oke kobeta na breaking news makambo ya kaba sele wampanga. Donc makambo oto ye kolobela lelo awa eza makambo ya pasteur na biso pasteur Mike Kalambai. Na ebi ebela batuto ebi pasteur Mike Kalambai. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga, toye na dossier, toye na affaire. Ya pasteur Mike Kalambai kandenge makambo ezo kende, kandenge makambo eza ya somo bande konanga. Libala ya pasteur Mike Kalambai bande konanga eza ya somo awa. Eza ya koinda awa, eza penza ya kobeba. Avant ya kokota na mozindo ya situation ya affaire ya libala ya pasteur Mike Kalambai ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazo Kazadi. Bande konanga lelo toye awa lisusu na affaire ya libala ya pasteur Mike Kalambai. Ka ndenge boyebi ebele ya batu bamituna ka toujours et encore pasteur Mike Kalambai akobalaka lisusu mukolo nini. Toyebi biso nyonso ke pasteur Mike Kalambai abalanaki na penyel samba bande konanga. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile ye salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien,
dépression, maladie mentale, autisme. Ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te. Tozali na solution na Gavecare. Bona loposo totikali nsima te. Vergete babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya pamba, oteli lokola lilala, teint uniforme. Tozali na gamme complète ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire. Esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération. Benga biso na lombango. Papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe, yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo. Ebongo na bokono ya diabète, AVC, tension to pe obésité. Gavecare gros solution. Perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection. Na Gavecare ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na Gavecare oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge tolobaka, quand ndenge toyepisaka bino, batela santé na yo, soki oko batela santé na yo te, mutu moko te akotikala ko batela santé na yo te. Yango eza toujours et encore ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya ko batela santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko nanga po na makambo tali makambo ya mabota. Toyebi ke kilelo oyo ebeli ya ba couple ya bakabwani bapanzani. Pourquoi? Parce que mabota na couple ezali te. Ebele ya bato bayebaka te keno il y a de ces basi oyo baza incapable ya kokumba zemi, eza pe na mibali mosusu oyo basemasi na bango eza makasi te mpona kotia mwasi zemi. Eza pe na incompatibilité oyo ekotaka pe na bakouple oyo esalaka tie bakouple mosusu mwaya bakumba zemi eza te. Yango Gavecare aye na basolution mpona makambo ya mabota. Voilà. Bandeko nanga kande lelo toye na situation, toye penza na dossier ya Pasteur Mike Kalambai. Bandeko nanga ebele ya batu toyeba histoire ya Pasteur Mike Kalambai ndenge abala Peniel. Pasteur Mike Kalambai atia Peniel zemi te. Toye na Peniel bazalaki ba makangu te keno yango zemi ye nde ba kendo vanda na ndako moko te. Pasteur Mike Kalambai penza abimisa mbongo pona konore Peniel Samba. Tango ayaki kobala pe Peniel, biso nyonso tomonaki toyokaki bandeko nanga ezalaki mbutu jusqu'à ce que un jour Peniel aye ko briser silence na ye, aye ko beta ba masolo ya ndenge Pasteur Mike Kalambai abandaki kosala kindumba na ndako ya libala na bango. E yango esalaki ke Peniel de son côté alingaki na ye abomaki na ye libala parce que Pasteur Mike Kalambai abandaki ko bimana basi kilikili ezala basi o bayembaka na orchestre na ye ezala ba camarade ya Peniel selon les explications de Peniel. Makambo ezalaki ebele oyo Peniel alobaki na kombo ya Pasteur Mike Kalambai. Kande bayebisaka biso moni dans la vie ya soki ozo sala mabe ata soki obatami ya ndenge nini ezalaka kaka na jour moko okoya kolamuka kaka boye osutuki mbala moko makambo na yo nyonso ekomi kobima na poasa ezalaka bongo. Sko Pasteur na biso Peniel Samba loba ebele mpona Pasteur Mike Kalambai. Afunda Pasteur Mike Kalambai keno Pasteur Mike Kalambai azalaki abando sala kindumba. Mais après kaka silence ya Peniel Samba to sala ta soki 4 mois oyo eyaki koleka ba vidéo ya Peniel eyaki kobima sur les réseaux sociaux. Peniel Samba na mubali bandeko nanga ezalaki ba vidéo moko ya somo ba biso moko kuto tozalaki nango na ba téléphone ezalaki somo. Moi je me rappelle et d'ailleurs eza ba série oyo to fongolaki ba chaîne nazalaki soki na 500 soki 600 abonnés. Ba vidéo wana nazalaki nango bandeko nanga na yoka nzoto malili. Mais depuis tovanda depuis Peniel akiza Pasteur Mike Kalambai kindumba na tikala pe komona te keno pa yango wana ba video ya Pasteur Mike Kalambai. To yaki komona ti ba yaki kotindela Pasteur Mike Kalambai ba yaki kotindela ye zawadi pour que aya akwisa Pasteur Mike Kalambai et ya ko confirmer que oui c'est vrai Pasteur Mike Kalambai azosala kindumba mais je wana esimba ki nango te.
ti lelo oyo je wana etikala kosimba te. Toyaki kovanda ka boye toya komona kaka pasteur Mike Kalambai akendaki na manifestation moko. Sikoyo ka ndenge ezalaka bazalaki ba invité d'honneur. Pasteur Mike Kalambai ake kovanda na kiti moko ya liboso kande bomona na miniature na biso pembeni ya mwasi oyo asi alati bia wana talaka je m'excuse pasteur Mike Kalambai pe de son côté alataki penza kitoko. Otali bango okanisi ke baza mwasi na mobali. Alors bato ebele bayaki kobenga biso pona kotuna eza mwasi ya pasteur Mike Kalambai parce que tomoni mama wana na alliance est-ce que eza mwasi ya pasteur Mike Kalambai to eza nini? Ebele ya bato baza na confusion ya makasi. Kande boyebi chez Etoile Nines TV tolingaka toujours koya ko éclaircir makambo. Biso tolingaka neti moi personnellement nalingaka nanga komona te keno bato baza na ba confusion nalingaka te. Nalingaka toujours koya ko éclaircir moi ba dossier mosusu moi ba makambo mosusu pour que bato bazala na moi closure ya bien mutu ayeba keno makambo bazobetela lisolo eza bongo emataki bongo ekitaki pe bongo. Bandeko nanga pour votre information pasteur Mike Kalambai nanu abala te. Mwasi obo mona pembeni eza kaka kande na uti kobetela bino lisolo ke bazalaki na bango invité na manifestation moko kandenge ezalaka bake kovandisa bango na mwa kiti ekangama me bazala bango mwasi na mobali te. Mama wana azala mobali na ye pasteur Mike Kalambai pe nanu abali te. Biso nyonso toyoka awa na ba interview ya pasteur Mike Kalambai asalaki alobaki ke azana mwasi. Aza deja na mwasi wana deja voyagea aza na mwana poto te me a voyagea et puis na famille wana eza famille penza azwaki temps ya ko étudier famille wana eza famille moko babangaka Nzambe parce que batu neti ba pasteur Mike Kalambai lelo oyo baza na kobanga pona kobala mutu soki asi a divorça deja ezalaka pasi po abala. Pourquoi? Parce que akanisa akana mutu na ye kenon ndenge eza boye peut-être mutu ona kobala kozala pire kolekata oyo tokabwana oyo topanzana ezalaka bongo. Donc na côté penza ya pasteur Mike Kalambai azalaka na kobanga wana mosusu mwa makasi ya kibomobali ekotaka ye mais mosusu mwa kobanga pe ekotaka ye aza mutu et ce qui est normal. C'est tout à fait normal abangaka parce que na makambo oyo ewutaki kokomela ye en tout cas à moins que soki oza mutu oyo omonaka te nde okoki koloba keno awa na kobanga te mais mutu oyo amonaka yo kaka en tout cas akobanga kaka akovanda kaka ovandi penza boye obangi olobi Nzambe nakotaki na lifelo na boyi nakota lisusu na lifelo. Ezalaka toujours bongo. Ezalaka toujours bongo bandeko nanga ba nyonso bozotiaka pression epa ya pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai bala. Botika papa pasteur Kalambai azwa tana ye. Turo tolingi soki pasteur Mike Kalambai abali ezala penza ko bala moko abali mwasi moko oyo kozala tekeno lelo oyo mataki lobi kuna ekitaki. Parce que na ndenge ya kobala bandeko nanga ndenge ezalaka chance ya libala liboso ezalaka nde chance ya malunga parce que soki libala na yo ya liboso ekufi ya mibale ezalaka toujours na ba problème ezalaka toujours ya mataki ta bato bakomi kotalela yo bato bakomi komituna mwasi oyo mobali oyo eske yende mabeto ye aza mabete parce que ndenge eza boye s'il arrivait que pasteur Mike Kalambai lelo tolobi ake kobala lisusu abali et puis a divorcé ata soki basi wana baza mabe bato bakoloba te keno basi wana nde baza mabe me bakoya kolobela ke pasteur Mike Kalambai nde aza mabe eza bongo yango bandeko nanga na kote ya pasteur Mike Kalambai azozwa penza tana ye mobimba pour que abala azozwa penza tana ye parce que alingi na ye erreur lisusu te alingi te keno abala lisusu lobi ezala te keno pasteur wana asalaki boye pasteur wana amataki pasteur wana akitaki ekozala toujours et encore pasi pe mawa
yango bandeko na ngai na ye koprofite mpe koya kopesa mwa conseil epai ya bandeko na biso mosusu oyo nanu babali te biso tosi tobali neti babiso tosi tobali na biso me mpo na bandeko na biso mosusu oyo nanu babali te en tout cas na ye kopesaka conseil babalanaka par compétition te babalanaka par nayebi te par concurrence te babalaka soki omoni ke ngonga na yo ekoki omoni ke temps na yo ekoki wana bala wana penza bala na pete nyonso ezalaka bongo kobala te ke non paske mutuki ngande abali paske ndeko na nga abali paske kuzini na biso abali nga mpe ifo na bala babalaka bongo te yango bomona bamabala mosusu ezosimba nango te bato mosusu surtout babino oyo bapriere na bino ezalaka kaka bobala bastar ntango ozobala deja mobala star yeba ke ifo ozala mwasi moko ya bapriere ezala bastar ya gospel ezala bastar oyo ya bamakambo ya mokili ezala bastar oyo ya bateatre boyebaka deja ke non ndenge oza boye ifo ozala moto ya bapriere parceke bato wana eza bato moko mokili etalelaka bato wana eza bato moko bazalaka na batentation ya makasi batentation ya mike te me batentation oyo eyaka na banzela na bango ezalaka mpenza batentation moko ya makasi eza bongo bato mosusu bazalaka kaka na luwenge paster kinganda alingi abalanga mutu kinganda alingi abalanga alingi abala yo eske oza na vie ya priere ya malonga to oza na vie de priere ya koluka to oza na vie de priere ya ndenge nini babiloko mosusu ifo tomitunaka ke okoti na badossier moko kingandi okoti na makombo moko kingandi ozoyeba te ndenge nini ya kolongwa na dossier wana bapenya nsamba lelo babala bapaster Mike Kalambai atikala koyeba dekre ya bitumba oyo azokota paske ndenge aza boye ndenge azalaki ozobala star yebaki oza na bitumba nanu ya basi oyo bakobanda olinga mobali na yo basi bipai ezala basi oyo bayebi ke mobali na yo azalaka marie me bango bazolinga kaka babimaka na ye eza kutu na basi mosusu bakoprefere bazoloba na makanisi na bango nga ka jour na kobota na mobali wana nde na kosepela basi mosusu bazalaka na bango bongo ata soki opesi ye conseil ye akomeka kaka yebi ke papa wana star wana azalaka na ye marie me ye de son côté azomekaka kaka nabota na ye nabota mpe na star bato mosusu bazalaka bongo sikoyo yo osi obalani na mobali ya star vie na yo ya priere eza ya malonga te de l'autre côté kibomwana mpe eye evandi yo na mutu bato neti bapenyel en tout cas bandeko na nga biloko mosusu ifo tolobaka penyel c'est vrai abalaki paster Mike Kalambai penyel azalaki mwana moke me bato balingaki basunga ye makasi elingaki ezala baparent ya penyel na baparent na bango oyo bayaki kozwa balingaki basunga penyel ya makasi et surtout ntango paster Mike Kalambai azoya kopropose penyel baparent ya penyel ifalaki bavandisa mpenza mwana na bango bateya ye keno na libala ozokende mobali na yo akoki kozala na ye mobali moko aza na ye fidèle mais tellement que la plupart ya basi surtout bacongolaise bazalaka na bango na soni te bango komona bazobeta calcul na mobali ya bato oyo aza deja marie balingi babota na ye mobali na yo deja aza na ye star ndenge aza star bongo tia yango na mutu na yo keno ndenge eza boye basi mosusu bakobanda olingaka ye ata soki ye alingi na ye te bakolinga ye siko mutu oyo akosala keno kindumba ekota na ndako ya libala te eza yo mwasi eza bamateya oyo ata baparent ya penyel ifali bapesa conseil na bandi te keno penyel azalaki prepare epuis ntango akotaki na ndako ya libala ntango akomaki koyoka ke paster Mike Kalambai azobimaka na mutu kingani paster Mike Kalambai emataki ekitaki ntango abandaki kokende opesa baconseil bato oyo akendaki kobetela masolo babandi opesa ye conseil ya malonga te parce que dans la vie il faut être honnête nga nalobaka toujours dans la vie eza na bamakambo mosusu il faut toyebisaka bato oyo bayebaka te eza na babiloko mosusu
ovandi soki moto aye kobetela yo lisolo ya vi na ye ya libala na ye pesa ye conseil oyo ekosunga ye koflate ye te parce que tomonaka bato mosusu omona azopesa yo conseil neti azoflate na yo ye me na nsima akomi na ye koseka yo bato oyo penyele abandi kokende kobetela masolo batikala kopesa penyele conseil ya malonga te babandaki kosunga penyele te ata moke te yango lelo oyo ekiye kosala ke penyele ayaki kose retrouve na bamakambo ebele penyele ayaki kose retrouve aye koboma libala parce que conseil ya malonga na kote na ye ezalaki te mpe etikala kozala te batikala kopesa ye conseil keno mwana mobali na yo oyo bala aza star ndenge oza boye oza sanse ya kobandaka kopriaka mpona mobali na yo oyo yo oza mutu te keno baya koyebisa yo keno paster Mike Kalamba akomi kobima na mutu kingandi yo wana ozwi yango na motema ekosunga yo te mais plutôt zala mwasi ya bapriere toyeki komona na basérie moko omona paster Mike Kalamba azokende obeta concert penyele ye wana ye mpe azali azoakompagne paster Mike Kalamba mpo na nini de son côté abandi okanisa nakendaka na paster pour ke kindumba esalema te basi nyonso babanga ya bando okanisa keno basi oyo babandi olinga paster Mike Kalamba ezalaki ka basi ya orchestre na ye nzoka eza na bango ka basi ya orchestre te eza mpe na bafane mosusu oyo babandi osepela na paster Mike Kalamba penyele atikala koyeba wana nyonso te na moto akosunga ye na basérie wana azalaki te yango bandeko na nga olingi obala mobala star rassure-toi ke ndenge oza boye kozala mwasi ya bapriere rassure-toi ke non ndenge eza boye emata ekita ata soki eyindeli nga je m'excuse ebebela nga nakozala toujours wana mpona kosoutenir mobali kozala te ke non parce que nga babiloko ya bapriere nakokaka na nga te eza na basi mosusu bazalaka bongo aobeta mpe lisolo nga bapriere wana osalelaka mobali priere nakokoka na nga te okoka te soki omoni ke okokoka te malamu kobala na yo mobala star te luka na yo mobali mosusu oyo okoki kobala oyo oyebi ke vi na bino ekozala nango facile okozwa makambo nyonso na facilité mais soki oza mwasi ya bapriere wana ndima kobala mobali oyebi ke bagenu na nga ekofuta comme bagenu efutaka bagenu na nga ekofuta soki natieka mabolongo na nga na se nakozwa solution ya makambo oyo nazoluka ekozala toujours malamu en tout cas nga napesaka toujours courage na penyele nayebaka deja ke penyele tomata tokita azalaka na bolingo ya makasi envers paster Mike Kalamba penyele alingaka paster Mike Kalamba ata soki ayaka mosusu koya kofinga paster Mike Kalamba na kati ya motema na ye ayebi ke alingaka paster Mike Kalamba makasi mais ka ndenge boyebi epai ya baluba makambo ezalaka ebele bazalaka na baexigence na bango bazalaka na mwa bamatata na bango oyo bazalaka nango surtout mpo na bavideo ya penyele nsamba oyo ebima sur les réseaux sociaux mais nalobaka toujours soki bolingo ya paster Mike Kalamba na penyele ezalaka volonté ya nzambe emata ekita bakozonganaka mais soki volonté ya nzambe te en tout cas emata mpe ekita bakotikala na bango kozongana te ezalaka toujours bongo courage surtout na yo penyele talaka ndenge ezalaka ezaka pasi mpe mawa na kote na yo nzambe alola oyo asungaka bato akosunga yo eloko kaka na osenga na yo tikaka nde kofingaka papa ya bana na yo paster Mike Kalamba bosi bobota ensemble bobota na ye bana ozalaka na besoin komona bana na yo me oyebi makambo oyo bowelela na paster Mike Kalamba oyo esalaki lelo oyo moyen okende otala bana na yo eza te alors kolinga teke oyo akosambwisa paster Mike Kalamba parce que lelo tolobi bana na yo bazokola bashadai na exayon bazokola nakokola na bango lelo tolobi bakobanda oyokaka baémission oyo mama na bango asalelaka papa na bango ekozala bien te biso bakoni mama koni fati c'est bien c'est vrai tolingaka toujours et encore toya koyoka tosala na biso baanalyse mais na suka bato bazo empathir na makambo nyonso ce sont tes enfants
alors talela bana na yo babiloko mosusu garde yango bien ke babiloko mosusu okolinga kobimisa mpona kose refoule mais kobimisa koya kosali réputation ya paster Mike Kalambai ekosunga yo na eloko moko te. Voilà, mwa muke kaka nalingaki na partage na bino e biloko ya kitoko eumelaka nango te, biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu mbangu. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.